Pour commencer cette émission, nous vous présentons une agence, l'agence Amani International, une agence import-export vers Kinshasa, et bien pour tous vos colis, tous vos paquets, à destination donc de Kinshasa, une seule adresse, rue Anoul, numéro 8 à XL, Matongé, porte de Namir, numéro de contact, plus 32 24 11 92 22. Donc c'est une agence de notre sœur Magali, notre sœur en Christ, tout soutenirier, oyo bazali na ba kilo, bazali na biloko, ya rotina donc na Kinshasa, adresse Zakara Moko, chez notre sœur Magali, sœur en Christ, bandeko na biso, baye, voilà, donc rue Anoul, numéro 8 à XL, Matongé. Et puis, na ba oyo bazali na ba kilo à partir donc il y a 5 kilos récupération à domicile. Donc on peut récupérer le colis à domicile donc à partir de 5 kilos. Voilà. Donc Bobo Sanaté, adresse rue Anoul numéro 8 à XL Matongé, numéro de téléphone plus 32 24 11 92 22 chez notre sœur Magali. Beauté, Badou Balandi, on a M. Cookie, votre émission, dernier virage au Boulandaka. Eh bien, n'a complété sous-souté à Tuzali et pas à maman grâce. Kalanga, Tokutane sous l'élo, parce que l'élo, c'est maman na Likambo. Je vois que Boulandaki, Miloulou, les gars qui na France, Makambo, Minene, et les gars qui na Miloulou, c'est pour moi toujours d'accepter ma image, mais l'autre, tout ça, qu'on fan de l'esca, témoignage, il y a Bandeko, Balaki na Katia, il y a Salouana. Bon, d'abord, maman grâce. Mbote papa, kola pambola yo. Na mona susu lelo en bonne santé kola pambola. Merci maman. Donc lelo comme ndenge na otiko ba l'introduction, toujours zongi la milulu de na France. Maman na moni ba témoignage ya bandeko. Mais un témoignage moko et salinga émotion makasi. Émotion na moni na habité maman. Ko nzamba salaki il y a un bateau avec est-ce vraiment grâce ezali magie ou bien ezali kaka bonzambe parce que bateau ba comme ko c'est dire même nga mona moni yango ezolekelanga ce qui s'est passé on va dire maman ba témoignage yango eza ebele nzamba pambola biso bana il y a dernier virage nzamba pambola bino à Limia Mongala donc à tout ninga question mais ba témoignage après Miloulou et ça est belé au bana nzambe ba contact là n'habité si témoignage nini et puis il y a des témoignages il y a ndeko mo parler que sur césarienne maman la bango botaki bana kana césarienne et comment il a tourné 4 mois na ba botié maman akufi ye mo repé aussi ay ko bala moi si na césarienne et comme na 4e de maman na likambo. Merci beaucoup papa. Aïe, et bouleversé kinga makasi, bouleversé kinga. Omoni bande kona biso balandi banso e bolanda biso bala na nzambe na kati ya monde entier. Yango moni ne bisaka tango nyonso na ndeko la bino alimi ya mongala koloba ete délivrance eza imposition de mete. Délivrance ezali ko bwakela zabolo moto te parce que moto le fait c'est Jésus de Nazareth. Le fait, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, monoko, oe koko boaka moto, ezali monoko nini. Tant que tu as bala nzambe tokei na combat agressif, tokei to boaka, to boaka la satana moto. Non. Monoko ezana na kati ya mensonge. Monoko ezana na kati ya ennemi ba critique ba injure et koko boaka moto te. Yango moni insiste ka bala nzambe. Délivrance et l'ingolo ba été moto sosola identité na yo est-ce que vraiment réellement na ensemble na bikisami na kangolami l'apparence se trompe et na bande ko bele so ba ko critiquer abikate écoute abongo na te ça la bango passe mais non et koko ça lo passe c'était puisque l'apparence se trompe puis so maman na bino balat sa biso identité m'avait jusqu'aujourd'hui est-ce que mais moto lo baka est-ce que yena no sa bimisa ya te moi le kuta mensonge les kanda na que voilà na ko saka bimisa abimisa te ce qui lo ko benga biso est-ce que parce que to bimisa pe na bimisa ka jusqu'aujourd'hui
Donc cela veut dire que repentance ces alliés puissance moko ezo libéré. Ngata nzamba bengi ngai un évangile. Abi mona nanga banda lelo ko bimisa zabolo. Ko bomba était devant sur les alliés sakola e bongo yobika. Papa, na sakola ki zabolo. Mais ce n'était pas fini, hein. Dénoncer Zabolo, ce n'est pas. N'est-ce toujours aujourd'hui 26 ans ministère, mais 8h30, Kalami était toujours fêté. En novembre, tout ça, la fête mounine. Peut fête, na biswa bikam aux appels en France. Bonga maga libela monanga comme l'habitude. Novembre, tout ça, milulu minene na kata France. Bon, tozotal. Parce que dans la Londres, pourquoi pas biso? Yango wana papa. Donc problème ezali awa, ezali boy papa alemia. Au monde ministère habika moi. Voilà. La vraie magie. Vraie magie, c'est ça. Donc cela veut dire que vraie magie. Vraie magie. Parce que attention, magie va toujours la sens. Non, papa, ngana ko lobano. Magie, vraie. Magie fort. Ils ont sommet que la magie à l'okuta, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Jésus ça c'est carné na katino papa limia. Jésus vendu na katino papa limia. Tika bankile koko lo barango ndenge nyonso. Mais au komi pesa instrument solide. Yemo ko lo biango très bien na katia malobane na Jean 14. Verset 12. Mais bien aimé, Jean 14 verset 12 c'est ça mon identité. Identité nga mama grâce kalanga c'est Jean 14 verset 12. Tanga ngo kanini zambalobi. Albi soki bokondi manga bokotambola nanga na kokota kati na bino bo sala bikama même kutu kolekanga. Menga na kolo bate na ko sala bikama nga. C'est Dieu, puisque c'est Dieu qui s'incarne. Ne suko bati qui est libre à côté s'incarne. Et ça boy papa. Na ko betelo mo mokeli shola mo na mobali o batino so baso kanisa machi puisque batwa ko benga mama grâce le kamunino même na kati ya famille na bango moko. Po oyeba ke mo na mobali aziki na village molokai même na kati ya famille na bango ba tuna mama o salini puisque ça makamba famille na biso. Mo na mobali wana papa limia mamo ya botiye na ndako tata mo na mobali wana baboti bango 4. Les 3 bango sous césarienne. Donc toi il y a ko kota le maman le 4e ba kende mama kufa mwana na tikala. Mwana na tikala mama kufa. Alors tala likambo grave. Mwana mobali ayeko bala mwasi na ye. Ya bali mwasi non c'est moi ça qui li bala te. Tant balobaka que l'homme quittera, il abandonnera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Nega to lobaka to lobi que mwasi telema, mobali telema ta mususu ki mon bondo mobali eleki ayo e ko kwelsa yo. Suki mon bondo no eleki puisque oya yena mi bondone, ça veut dire mi kumba. Oya yena mi bondona ye basangani au monde jusqu'au monde moi si yé et le connaît non mais comme les messieurs les garçons il était dans l'origine lié de sa famille maman Nazareth qui a césarienne il y a ce que tango moi il pas bali moi si innocent mais akumbi mokumba wana akumbi mokumba wana mwana liboso césarienne mwana mi balé césarienne mwana misato césarienne minganga babengi ye bango mi balé na bango que à partir de maintenant matrice à moi ceci elembi mwana ya suka césarienne to sel karayo soki ka moi si na miki koza susu zemi yeba ke na mwana na moi si au perdre bango ce qui est grave mwana o bébé baboti kaka 6 mois ya pamba papa lobi oyaki pamba te kamata ma amamoli elisusu Zeme koti, ozoka papa lima. Zeme koti mwana bébé na 6 mois. Moi ça combien tepa, moi mbala combien tepa. Batikala ki na zeme pendant 5 mois. Bazo kokate toke pa munganga. Bayeko ki ne pa munganga zeme na 6 mois. Munganga tango atali alobeli mwana mobali vérité. Abindenge na tali mwana ndenge avandi. Oko sauver moko. Soko lingi na césarienne to boma mwasi to sauver mwana na kasibe mo Hollande. Alors ce que lingi yo otikala to sauver mwasi otikala to sauver mwana kitatoa. Mwana mobala ya bandolela na sala nini abengi mama bokilo mama ngana kokuka makambo te. Mama ngana bali mwasi nanga na maboko nayo. Problème est allé wa pena bali na poto yaka mama ta la situation moi les abusa mama longo na kishasa mama e tant mama e ba vandi 6 mois mama ba sololi na mama kepe aminganga tant mama okina mato ya munganga lo aniki photo sauver moko allez aki kotala camarade na ye moko ba ko solola bili kamuri ko ilinga ya ndeko nanga na yo consoler nga tala mwana ba bito pona moko nde
si on a ça comme moi n'habite moi bimisi portable alobi kamata abimisi tala est-ce que maman yo oyebi kalanga mwana zaï maman kalanga mwana zaï on est en document asaline comment ça et tout ça maman wana aboya alobi non ngamba lobi nga maroke moko ali akaro pesa ka liquide so apesi liquide mukolo mwana yo ka passe ta to pakole na libumu akokine gobota yoka papa siko mwana mobali oyo mobali ya mwana ya mama asambela kanaye mais l'église n'est pas asambela ka passer na bango te ka soki mwasi a telemi à côté ya bino eza abomination akoloka bino bozana dolata koloka te siko mwana mwasi oyo ya césarienne ya yo kakanenga ayo kana mena mwa kobanga na ndako batutalaka na mwa kobanga nakasi boyoki wana tebene mwana mobala wiki il demandait à son pasteur voilà il demandait à son pasteur prier ngana lobi teke ngande mutunaza spécial non parce que on ne peut pas combattre l'ennemi sur les connaît il faut banane original les cam oui beaucoup bandela parce que c'est ce qui est c'est ça la magie de maman Gracia wana parce que moi le Seigneur m'avait envoyé comme espionne na kaya zabolo na kene ko ba makamuni ne ko ala kakuna tout puisque nzambe avec un jour na kosakolango yango ko mona papa mwana bikama soka ye na bikama azo yo kamatea bako l'accès stratégie ndenge ni ya ko bubula zabolo na chemin na yo ata lien ezalaki ata alliance ezalaki yango moni bana bikama bazotatola voilà la magie de bikama c'est ça voilà sikoyo mwana mwasi mama bokilo aye kozonga sikoyo koloba na bokilo na papa tala balakisi nga kalanga mama moko bobo tout ça là baza kutona milula wa 3 jours balobi nzambe na bango azali likolo ya condamnation sikoyo yo lokola mwasi lokola nakoloba papa lime neti mwasi azobota ka césarien ezali parmi ba condamnation maman ngai maman wana ebiso ya basi habité papa on peut ça kinga 500 pour que nous pesa marocain magicien pour ça la crème pour moi na força qui yo au pesaki si comprendre nga na préféré to que nanu ko répondre milulu wana ya bikamwa o mama grâce à kozala les c'est makibongo papa batiki moi sur le zeme ezaki déjà terme bako batem colonie moi na bimbe ko peza na suka misape kotanga bokilo azui mama bokilo na ye na voiture ba ye na bini na mai na bango na mafuta na bango siko tanga tele batu basako ya ndenge ye mokolo waki batu basako simba se oh mais pourquoi baso simba nde bato bamona bikama babike biso tango to simba ka ekona na Belgique muninga mokonda pese témoignage ngala alaki na des testicules nanga moko ebuli mwaki siko na ko simba kaka mama na ko simba ye tala ndenge makamuzambe na yo asala ki pona ngai botu se ba betele masola tango ba betele masola mo papa et puis moi mobile pe testicule pe a témoigner qui pe alors nde lobi boye nde bundani le bato azo ko seme ya lobi ngapena na moi 20 na ngata na kine ko seme na simba ka magasi na loboko ayaki asema ngo na simba na loboko motema ne ko kaite ye motema ne zaki ka mafuta ya mwana tango melulu esili dimanche mwana mobile akoesinga tellement bato ba ke belé maman ngine bisonga moi sinanga bi non tout ça la bi pesa ma c'est même pas détail c'est même pas détail kanga maman moi sinanga bi pesa mafuta azu pesa mafuta na ye mponga na pesa mutu mafuta te ba kana mafuta na bango na bi fungola mafuta na bonde pa na chele mafuta na wendre singa la bi na simbe na maboko kende kaka ko simba ka moi sina cha mafuta na libu likamunyo soza nango solution ya kutu cha mafuta na lowa kite ye moi na mobala kene tata mais tala le dimanche là tout ce qui n'a retard papa limia tout ce qui je pense que va 22h 23h to bimi motona mutake ce qu'on dépasse les mois c'est na tongo na ba 6h douleur pas c'est l'équipe pas ça tient moi c'est ma faute attends ba comme l'hôpital de ba docteur ba lui alors vers 7h30 de avant d'ici est-ce qu'on a maman bokilo na ye mobile bon ça la choix il faut to kota no ça to boma moto to boma moto moko soit mama soit mwana bopona mwana mobala lobi jamais ni moko na bango ko kufa parce que pesi ba médecin colère tant pesi ba médecin colère ndake imbango na salle d'op azui mafuta parce que apakoli mosi na libumu ndenge yoki moko ko ba apakoli mosi mafuta apakoli tango apakoli ko mosi mafuta na libumu tango azobi malisu pour ko tala bokilo batala nde basala ne mosi agangi kaka akende toilette pour ça les ba docteur bazo papa nde bazo mona ndenge mwana ko bima tsuru normal ça c'est rien
Suka l'émotion. Jésus-Christ est Seigneur. Il est merveilleux, le roi des rois. Alléluia. Amen. Ça c'est oui Salimi. Je vois quand même image maman bien tout côté développer sur carte parce que bon là-bas on va peut-être balan dans image. Si on peut expliquer d'abord biso maman, bah tu vas comprendre quand même lien oyo il y a 4 bannes. Maman Naya Bota 3 4e césarienne à Koufi, il y a plus qu'à la 4e kaka. N'habité spirituellement par là, chiffre 4 des autres signifie nini na bango la famille on encore. On moni chiffre 1. Bah ça c'est la kango système na ba loi établie na sorcellerie familiale. Non, on a ko baka ke dans le truc du ténèbre, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3 et simbaraté. OK. À partir de chiffre 4 tilikolo et simbaka. Alors il y a un système où on a les zalaki numéro zalaki 1 2 3 4 de yaki chiffre 4 chiffre 4 ndé ko s'attend sous papa ou boutuma la mobile donc nous on a bango lien zakinde na chiffre 4 il y a un temps ce que kokiseki na tour na épée chiffre 4 il fallait que moi na bango ken pour mon chiffre 4 il y a moi na mobile maman ne mutakendeki il y a ce qu'on a tourné épée chiffre 4 donc voilà il faut muto ken ce qu'on a na bano tata na bote ki na libanda po tata ne pas ta grand frère né moi la liboso ya tata na bango et ça les peka bon na chiffre 4 moi c'est akufaki mais na 4e jour moi c'est akufaki moi na ya papa wana demi-sœur ya moi mobile akufaki c'est terrible mais comment on va expliquer ça maman Grace Kalanga qu'est-ce qui s'est passé parce que bon d'abord elle nous croit la yote donc ministère à moi aussi la Bible également pas moi ça va terre de baba tout abano kwa na yote Bible loba te moto nda loba doctrine ya moto voilà to kota si wana maloba atumingi banyolanda nde ba doctrine ya bato wala nda parole de Dieu voilà to oui papa to kota da si jante to le peut-être na jour mususu mais qu'est-ce qui s'est passé parce que tout le monde a délivrance délivrance les attaques au tia mutu maboko tout ça il faut mutu atato là tout ça mais bango miracle salemi wana comment on peut expliquer ça parce que apparemment on va t'attendre peu ma bête à ça des témoignages mon côté alors Billy Makambo dans quatre famille on a évité mais miracle mon salemi comment on peut expliquer ça parce que le dimanche j'avais très bien expliqué. Le dimanche, je n'expliquais pas même avant, il y a que le coup de la Miloulou, 2 mois avant, dans ce qui est surtout, à la film et à l'ibotanaye. Et pas il y a outil loi établi à la ni les calabos, moinata, la kota, puis à Simbani, les akis. Et le dimanche là, avant la bonne, avant la quitter, c'est un zambalo. Parce que d'abord, on ne peut pas, avant la zone, Jésus nous a révélé dans cette raconte. Il a dit, parce que Dieu est capable de changer ta situation. Alors, tu as qu'on a révélation là-bas, Jésus il y a Punda. Moi, n'a pas tel Punda. À Gangi, à Lobby, n'a pas de révélation dans Zotea. Dans Zotea, dans stade plein du monde. Alors, dans Zotea, si Dieu est capable de changer ta situation. Alors, n'a pas Jésus-Christ, il colla Punda. Kita. Au moins, papa, n'a quitté le cola, n'a quitté, n'a censé un espace, n'a quitté. Quand on a quitté ce qu'on a baluki, n'a tali la mapata, Jésus a tourné. Azolo babo yoka bien. Pourquoi moi mon baluan est mais bon. Dieu a dit ceci notre thème. Je suis le plus puissant que vos condamnations. Je suis le plus puissant que ta condamnation. Oyuki papa. Donc déjà il est le plus puissant que nos condamnations. Cela veut dire raconte Dieu est plus puissant que nos condamnations. Alors ce qu'on les condamnations moi on va lier famille la moïsaïni. Et c'est là qui césarienne. Alors comme l'homme de Galilée a dit qu'il est le plus puissant. Alors Ngaïpe avant de quitter ça, Zambé na sala, ça qu'on a déjà pour abandonner déjà œuvre. J'ai parlé de ça. Quand la gravité elle est cambonoté. Même les alliés tata de Florakio. Même aux alliés Yibakinan, le Dieu d'amour. Tu veux que Banabi comment on se prépare. On a fait le premier jour il y a vendredi. Prière na bicho zalaki ozalaki papa. Et ça qui réconciliation avec notre papa. Il y avait que repentance koulela mawanzambe tobimaki. Ce qu'au deuxième jour, et c'est là qu'il y a qu'on glorifie, il fallait qu'il adoration, qu'on louait tout ça, mais la monnaie qui a mélangé concert, tout ça, il y a mon monnaie qui te dit le deuxième jour, c'était qu'on paie sa tata, merci, qu'on croire.
Vous comprenez? Mais ces messieurs-là, il était là, Namiloulou. Premier jour, c'était la repentance, notre nouvelle alliance avec notre papa. Et le deuxième jour, c'était adore-les, bénis-les, lève-les, puisqu'il n'a jamais menti. L'homme de Galilée ne ment pas. Le troisième jour, c'est la résurrection, l'obiko. Donc, je comprends. Comme c'est Dieu qui a promis, il faut me commander un salima. Parce que ce qui a promis, c'est que comme tout puissant, non, cet homme c'est bon, mais il est le plus puissant que nos condamnations. Donc, le césarien là est parmi la condamnation. Moi, la mobile one. Et n'a déjà déjà 500, qu'on a marocain, tout ça là, il fallait qu'un Zamba manifester. Bon, pour la qui la mobile qui oui. Azan Zambé. Et puis ça peut moi la mobile leçon que Zambé azalakate na donc oh nazaya moi si ton azaya mobile Dieu est Dieu. Ceux qui ont dit magangata zakana doute on a que on a collé le canal à moi cité. Vous croyez que akora qui peut oui benga ki ngape de mutumoko. Il y a seulement maman. C'est là toujours parler au magie en dia Jésus. Oh il likizam. Mais na batumde bazo yolanda biso. Na ba image bat ba kotala. On ba komona témoignage. Tout à l'heure, maman grâce, comme Naïwana, ils ont éclaté. Il y a tout soumis par le bac commentaire. Non, maman, non, Azana Biloko Nayaka, na magie, Azana Biloko, Zabiloko, Azambete. Et puis magie Azabolaka mensonge, et ça va puissante, papa. Je vous trompe pas, magie Azabolaka Kende Koyiba, Falange Kobima. Kende kotukoruza donc ça avec le ministère quand même pasteur tout le monde a magie au salle mais au chant nzambe mais ça magie le côté mais oyebi papa eloko ya zabolo et kende kesi kama ko tepe sukaka mais eloko ya zabolo estera ka ba plusieurs années ngamba mano sukotali lelo ça fait tout comme qui ne ba 11 ans tout comme qui ne ba 11 ans qui ne mobimba papa o comité na basta mona lokola mona na ngana Gilles ayembi ala ba kofi na bani tout ça o akushaki na mama ne na mama bokilo na chezemi alandi ma bokilo ke Saïzem kuna na Kinshasa maman bokilo akufi na hôpital à Kitambo asi quand même tourner est-ce que Gilles peut-être qu'on dit et puis Gilles akondima ka koleka na kati ya radio on a Hollande mobimba stable ana kati ya radio bikama maman na laki na sida na bikisa mimila zaki na sida abikisa mimona na biso 12 zaki na sida bikisa pourquoi est-ce que bon comment on a coupé ça Gilles pour accorder la témoignage vous comprenez papa azala qui peut on en a parlé kapo ngonga zala qui était basé kwa bango surtout bango kaka bamono bioka bango la radio bamono bango où vous étiez dans le nombre à couper ce témoignage puisque espace zala qui était bon nous tout on appelle qui corrompre peut-être qu'on kamater sur la vie donc cela veut dire le Seigneur opère il est le Dieu qui opère donc cela veut dire vraie magie papa na koko sayote ezalinde ya Nzambe Nzambe ndaza ikola ba magie à l'okuta. Quel côté à mon kilo papa nangai. Mais maman grâce, je vois ba image bato la sepi ba image ya bato awa. Oui. Pusi ya pa lobi ngai funa ya ko simba yo nde na yoka bato ba simba ka. Ndenge na ko mona, ndenge na mona bato ngape na iya. Na simba. Ba image bato bo mona ndenge na kati ya salle, bo na mona nda meto zo sango le susu, ndenge bato tout baza ko wela ba aussi ba so to zo même pas le bokelongwa. Mais comment vous expliquer ça? Parce que le fait d'avoir Simbayo, onction, donc il y a une onction, tous un peu onction. Est-ce que c'est Nzambe qui fait ça ou comment est-ce que Simbayo? Papa, la parole de Dieu, Ali Menanga, Yomozano, Yébéon, Trebeke, onction, Bikam, Oso, Poso, et pas que la moye, Oyombo, Yébika, Oyébéon, Kazan, Nene, Oyébika, photocopie à témoignage. Bon, yo Ramuta Tembe, yo place sur Monique le témoignage, la Yébio. Tout la mousse, la Yébio, la maladie balette. Donc problème ils allaient et ça boy papa nangai Nzambe alobi na biso yeme na kata parole na bi vous me verrez au travers mes serviteurs et puis Nzambe alobi sur na kata parole papa nanga pardon est-ce que ko limbi sanga na Bible nanga pour ça musika nanga merci beaucoup papa que Dieu vous bénisse voilà na otanga ka verset mon papa na otanga verset mi balete Jean chapitre 14 verset 12 pour otuningo lobi mama ndenge ni baya ko simba yo kozwani bazolanda te moi c'est monana oza ko tanga makila tango simba ki Christ Christ abaki ki m'a touché abila moi c'est na ko tanga makila mibuna mibu falange sauver ngate le côté alobi va ta foi t'a sauvé akati makabezo na otanga papa
Namukana na livre ya Jean chapitre 14 verset 12. Alobi boye. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alors oui, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ok, papa. Okay. Alors oui, oyo azo croire na ba œuvre nanga. Oyo andimi ke ngana mosikoli mokango lipengai. Nakamu isaka. Nasikolaka. Alobi akosala lolenge moko na ngai. Bato ebele na kata Bible, bayebi bato bazako toucher Jésus. Jésus alobi vous me ferez au travers mes serviteurs. Moi je suis pas géré Jésus okanga mama na sambela na pikoli monoko nanga masumu na bwaki la lati monoko nzambe. Parce que soki nga na transmettre yanga, so na simbi moto na loboko yanga, soki nzoto yanga moto asimbi papa limi akozwelo côté. Mais lokola bon nzambe na tosi yango, na lingi nzambe wana kotala kati nanga s'incarner na kati nanga, yango no moni papa soki moto asimbi amoni kembo na nzambe. Donc c'est pas moi, yango no moni papa nanga pesa puisque na ko ba témoignage belé. Awa na Belgique tanto saki milulu ozala kipe bana nzambe mingi tango ya mama takana toucher yobo le na kena ndakutala makambo na moni ta makambo na moni a toucher kinga teponga pe na se préparer mais bisa nzambe la lobi nzambe oui na moto na bité na mo 100 à 100% mais na sa to saki yo na lobaki no tata ngi na koma lokolo nde lobaki na ngaki suki monoko na ngeti kel pona gloire na yo ko salela monoko so maboko na ngeti kel pona gloire no o salela maboko makolo na nga bomo ina nga zoto na yango na ta musu papa na nga suki salami bongo yango na poko na ta musu peut-être na lobili kambo et pas moto na prophétiser et zo kokisa mais je voudrais te proposer quand même bateau ba image. D'accord. Donc, un témoignage, il y a un Ndeko et puis là, Maman Bokilo également. Boyoka, c'est vraiment émouvant. Maman grâce à Kokagite, bon, on a un image, et les kaki, botala témoignage, Ndeko Nabiso. Et puis, tout le monde a un plateau. Après, mais après témoignage, on a un caméra, ça s'appelle image de la salle. Tout le monde a un bateau. Simba, maman, tout ça. En rapport, effectivement, à témoignage. Parce que témoignage, ils ont une image. Oh ya lobby na o elikaki na kata salle botala tout en image et puis tous zonga tout à l'heure pour conclure cette émission. Bon David. Tozala ndeko moko zela mukende ko katelu to peso maroba ndeko kotaki liboso. Bonsoir papa. Papa mungongo leza mwana se. Obengi sope na nini la téléphone privé. Téléphone privé moninga ninga suko ya bango peza mingi te mezamba pambuluka na sina ya mbio. Prochainement ko benga na téléphone privé te to peso maloba. D'accord, merci maman. Maman, je vous appelle en direct de Paris. Oui. Je vous appelle de Paris, maman, vraiment. J'ai un témoignage très efficace à propos de votre Dieu, maman. Oui. D'accord, maman. Moi, je vais d'abord vous donner mon biographie. Je suis né dans un foyer de 4 ans. Papa, yo nika na français ya bato ya Kinshasa wana bakoloka français te na moni bato ya Kingabwa, bato ya Kinshasa na radio bakoti ebele et surtout émission to sala yango kala. Okoki oloba te mwa moke pe na lingala yaya. Loba sangisa ato loba kamada mupe loba sangisa papa loba so lobi na lingala ozalabi loba ndambo na français nda puisque batu pe ba yoka lingala te bazali bako ka pe témoignage. Oui papa. Na botami na famille ya 4. Ba botami so 4. Maman sa botami so moi liboso na ka césarien. Ya mi balé césarien. Ya mi sac césarien. Là mon quatrième césarien so ya ngai ezaki pe ba pe facilité. Maman na kufaki na kana ngai. Quand ezaki mon kopika mon kufa. Na bika ki pe ya kufaki. Là ko bala moitié. Parce que na bala ki maman toujours même cas. Moi c'est la beauté qui va 4. Les libosa beauté qui césarienne. Et mi balé césarienne.
moi de façon insupportable, que non, pourquoi je pourrais faire des trucs comme ça. Et puis, maman, il y a un qui couvre dans la bengi, là on a qui, moi, ça a aussi 6 mois. Pour avoir un bébé dans le bout. Les docteurs m'ont parlé, ils m'ont dit que non, vraiment dans ces cas, ça sert après l'autre vie, l'autre mère. Donc, je pourrais choisir entre la femme et l'enfant qui pourra servir. Maman, vraiment, et tout cas, qui m'a manqué, je ne pourrais pas les supporter. J'ai appelé ma belle-mère. Papa, nayo qui bien te, la belle docteur a dit, place on a nayo qui bien te, zo craché mouké. Oui, donc, il y a pas de bébé, il y a un enfant là pour là. Donc, je l'ai choisi entre l'enfant et la femme. Wana la 4e zemi. Oui, pardon. Wana la 4e zemi. Voilà la 4e zemi, tant que moi, on a la 3e, on a 6 mois, on a déjà mon zemi ou sous. Tant que zemi, on a 6 mois. Et bien, nous avons proposé un sport. Entre moi, si, nous avons pour la dernière coupe, la médicale. On a choisi un problème à maman au kilo. On a posé quand on a été dans tel, on putain, mais je sais pas pour le good. On peut dire que passe à côté de là, avec un moment de quelques jours. À côté de tout, pas camarade, des mots pour voir, parce que Wana maman kilo en Afrique, maman kilo ça rappelle l'Europe. oui, ça rappelle l'Europe. Ok. Avec ce matin, camarade, des mots Alexis, des notés, tel mon frère, ça m'a coupé. C'est un vivement qui m'a cassé. C'est un vivement qui donc, parce qu'il a le même problème à Kawana. Maman, camarade, ce téléphone, avec ses photos, avec ça, à travers ça, ma maman, et mon père, dans la piqué. Wana nani? En fait, moi, camarade de maman Bokilo, avec ses photos, avec la travers, ma maman, et mon père, dans la piqué. Maman, parce que nous sommes en France. Parce qu'il y a un biseau à Banoé Sanagnon, il ne faut pas croire à une femme qui a tout décroché devant tout le monde. Donc, les moi, c'est sauté à la chair, la réalité, maman. Donc, il y a moi, c'est un homme qui a pas nous, ça m'a dit, comme il s'en a dit, oh, il y a un peu pour la qui est à mort. Mais donc, les tango, maman, beaucoup de choses, pour faire pour te prévenir que le camarade, moi, un marabout, pour que non, à ça, la moi, avec le marabout, à ça, ma fouta. Donc, il a rabattu le on peut c'est $500. Mais quand il a. Non, on appelle ça qui $500, yo? Là, on appelle ça qui m'a beaucoup $500. Ah, qui n'est pas marabout. Oui. Mais quand elle est arrêtée, maman, elle m'a parlé, elle a essayé de me convaincre. Et puis ma femme m'a convaincu que non, il faut toujours chercher des billets de décamp. Maman, tu as dit qu'on l'a, quand on a dit qu'on a, maman, j'ai dit. 3 jours, donc, tu peux être là, vendredi, samedi, dimanche, il y a une poutre avec une pousse avec une retard. Tu vas aller côté, maman, je vais m'en foutre, si maman, a la qualité. La belle est pour pousser avec le nom, la sim, comme ça. La yoka, On a vu aussi là, Oyoka Nini. La yoka, donc moi, onction, la yoka. Donc, il y a qui aussi là pour Yoka onction. Maman, parce que la libre la carte de la hôtel. La libre la hôtel, parce que la libre la hôtel, moi, c'était sans hôtel. La libre la hôtel. Ça y est, on a ce moment, ma fouta. On a posé ma fouta, maman, l'autre, on a ma fouta. Au sein de ma boko, au pakuli, madame, au pakuli, madame. Dans d'autres opérations, ma fouta, c'est non. Qui est né au moment de la décamp au sale. Maman, tu es au son, dimanche, on a pour son zone, il a continué à n'a pas collé ma fouta, n'a pas collé la liboumou, on a déjà balayé, n'a pas collé la moto. Moi, tu es au là, à 3 heures du matin, pour te commander lundi, on s'est pas comment sentir douleur. Douleur, maman. Tu es au même aïe dans l'hôpital, quand on a vraiment protégé. À 6 heures, le docteur va dire que non, mais là, il faut choisir, parce que pas maintenant, il est dans sa salle. Il faut changer entre la femme et l'enfant. J'ai dit que non, papa, mon d'abord, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons aussi à cause de la catastrophe, la juste ma fouta, à cause de mon mois, et pour ça, on a dit débat du banda. Maman, on a toujours ça la débat, donc on a moins avec, je vais faire
Shiloh, 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 Adonai, Shiloh, 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 Adonai, Shiloh, 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 Adonai, Adonai, tu es Seigneur. Oh, le Dieu de l'Ikama, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shiloh, Shiloh, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur, Shiloh, 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 Shiloh. Papa, la zone c'est l'ova, l'ova. Shiloh. Shiloh. Alléluia. 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 Shiloh. Papa, parle seulement ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est même pas moi, maman Grâce, qui a fait, et pas les problèmes de ton pasteur. C'est un serviteur de Dieu. Parle seulement ce que le Seigneur a fait pour toi et ta femme. Merci papa, merci. Aussi ici. Allô, oui, passez papa, allô, bah, à une minute, papa, il n'y a pas de problème. Yo solo l'essentiel. Yo kaka mungongo là, eh? Oh, Shiloh. Je reçois.
siko eloko kana osenga yo conseil gratuit na kosenga yo réservé nanu matrice na yo ozizemi na 6 mois bato na nzambe okakolongola te nzambe abikama asali me réservé matrice bobelanga lobi na 10 heures na kosolola na bino que le Seigneur vous bénisse. Donc nzambe azwa lokumu mama na mingi akoloba te réservé matrice na ndimi kombo wana na motema nanga mobimba grâce bikamwa na kolinga na bondela mpona mwana wana na milulu oyo ekozala na kati na France nayoki papa lobi bozanga te boya na bebe wana na kopambola ye na kodéclarer les paroles devant l'Éternel le Dieu de bikamwa. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Topesi yo maloba mama. Mama keya soki mama oyo asilisi benga mama ozelaki mingi na kati benga oloba mama keya mwana nanga na Londres. Topesi yo maloba mama. Oui mbote mama. Mama na ye kosenga nzamba bikama bolimbisi nzamba bikama limbisanga mama enga na lungwe Kinshasa na ye na poto mama mpona ya kotala mwana ngai ya mwasi mpona koya kobota mala akomi wana ekomi ya mwana bota ekoma complication bayeko bakenda mwana ezosenga keno bakosauve vie ya mwana ya bebe to vie ya mwana ngai ya mwasi mama ene oki bongo mama esalinga somo naye kobima mbangu ene bimi na ke mbangu naye kutana baninga na nga moko bo baninga masenga babike nani fanda kima tokende pa papa moko boye asalelo kusi bokende pa papa moko asalelo kisi mama elingi oloba nini topesi yo maloba mama numéro soki na 881. Maman ngam na kota ke kokata pona raison matata. Oui maman. Maman na yaki pona ke na yo tala makambo mwana kobota mama na komi ne komi ke na niveau ke na ba sauver molimo ya mwana to ba sauver molimo. Mama ozoloba noki mama ozoloba noki oza sauver oza poser te. Leo na yaki mwana ke le molimo ya mwana tozo comprendre de l'autre côté. Zala poser bete li solo to comprendre. Tango zo comprendre lokola mama ya mwana mwasi ya lobande calme mama ozo ki ne mbamba to comprendre de l'autre côté. Tango yo yaki pona mwana biba mama na komi ba biboye na sololi na okilo na ngana nini nanga loba makambo yo yebi mama ozo no ça va pas mama nazo mtsebo maloba mama okomi basengaki ke basauve molimo ya bebe to ya mwana oyo azobota mwana nga mwasi azobota nde mama esalaki nga somo mama nana yebisaki yo omakambo kolobo nana transmetaki yango ngai moko nazalaki sipasi nayaki mpona kolia kokengela mwana azobota nga moko ayaka na Kinshasa nakende pari mpona ke kokengela mwana azobota mama oui wana na comprenaki sikoyo ntango yo komi na Paris ozwi yango mbala moko mpa badocteur ou bien mpa mobali ya mwana elle a pandi et comme que moi les gars comme un bota ni va essayer avec non la kende na hôpital la kende hôpital va essayer avec non et mais maman comment yo zali ko sauter maman comment yo zali ko sauter likambo ya magicien ya nganga parce que yo makamaka oh maman nakende epai ya marocain moko boye marocain wana akopesanga kisi nani nawe apesa mwana ena kipa marocain esinga bikeno na azala mafuta moko boye so apesinga mafuta na kopakola mwana ngala libumu na so apakola libumu akobota mama ayesinga bike ava apesanga mafuta na pese $500 mama nazalaki na otelaki mimba otelaki pa bokuyo na ngai esi bokuyo na ngai apesanga $500 nakepa marocain bokuyo na ngai komplike na badi kotomboka na badi konverte ti ayekomisa $500 apesi ngai $500 apesi ngai nde naye kobima nake epa ya muninga na ngamo pako akenda poto pekala de to kutene na muninga na ngana to fandi abandi kosola na ngati aye komisela nga portable aye singa portable na ape singa bingira ndanga mama o mama na fandi ba ndola na mama singa bike no mo mama o to za milulu menani 3 jours yo ko kene pa marocain te ko kene pas mon côté yo to ke pa mama o na milulu yo ko mwana kama nzambe bikama ko sa elo mama na ko kuzo masula konveka bokelo na ngai kokende etokoti mama muninga na nga fa tokenda esinga bike nomonga na aza mobali na nga akendaki kutu akende kokushe na mwasi moboye
nani nzoto na mibale efimbaki epepe efimbi makasi sali 3 mois nde ana ye kokenda mobali na ngai na nzambe abikama ayokela mobali na ngai makutu ndezaka asokola mai apakoli mafuta na nzoto na yale nzoto ezoki normal na bisaka sokende na ye kokende tokomi ana mama tomondi ngo ozokota na mwa bakosimba mama nga mpe nasaelaki kontima na biloko nayekana na bandi kosimba oyo nabinga nalolela kala komba mwana nga nabi mwa nzambe abikamwa yokela mwana nga ma bisika azali abota nandi kolela kala nazosambela ta mpo nazolela naolela ti mama oyo nzambe abikamwa se na bomoi na nga mama nayebi ndenge na koloba te nayebi ndenge na kosala te mama nzambe abikamwa mama nzambe na pambola yo mama mwana nga na mitu na oloba mwana nga aboti normal aboti bien bébé azala bon moi ye bazala bon moi on est comme ça ça m'a dit comme maman grâce à ça m'a bomba pour les pelé abaxelo bambule pelé maman la oh ça m'a dit comme ça bon moi na maman na na zo éviter ba moni na loba maman ça m'a dit comme amen papa salobaki amen 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 mami amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, Papa Saloba Kinyosoana. Merci maman, Jésus est Seigneur, notre rédacteur est vivant, la man caché puissant. Yesu Azan Zambe, Arotka Zambe.
Voilà. Maman bat batali image. Au courant quitté quand c'est la mon bat témoignage à bateau. Bon, c'est vrai que il y a des émotions dans le pays ali. Mais oh la monde est quand même makasi. Qu'est-ce qu'il y a? Trop choqué, au quitté, parce que mon image wana bon. Mon nanga Lor Mbongo. Sois béni, papa Christian. Okunzabo babino na bana bino na chitoko wana. Lor Mbongo yemba lobi asala kama kambwele kela kabato. Zamba makambo minene. Hele kilingaye. Yesoyo, hele kelingaye, c'est ça l'émotion. Je ne peux papa incroyable, papa. Ouf. Même si quand on a koloba, on a regardé maintenant qu'on a chair de poule, n'a qu'on a chair de poule. Il n'y a que Dieu qui peut faire une démonstration comme ça, ticotac. Devant les médecins. Les médecins m'ont dit qu'on prépare moi si j'aime dans 6 mois. Et un est là comme sous tout ça la terre. Je suis à terre. Miracle. Voilà, papa. Effectivement, il faut quand même qu'on souligne, moi, là, ça bien, na maman, ça bien. Je crois que témoin, j'ai ou ya famille. C'est comme moi la grâce. C'est comme grâce, bikama. Comme on c'est moi, là, vraiment, comme 130 quelques, grâce, bissam. C'est tout la loi. Alors, maman, là, dès que tu témoignes, na bat pas monde aussi na salle. Je crois qu'on a vu aussi image, place aux ako ngokoya bazako kangayo baso longwate kukanga yo moko également aussi dans la salle tu étais dépassé c'était quoi parce qu'apparemment non comment qu'il peut papa on s'est pas embêtement quelque part n'angena pesa yo témoignage moko tant on a zokota na salle et na mwana na biso moko penza grand star à Paris ba o balata ka wana ka sombona ki ndenge azala ki tout ça biso azamona ngala bikama to benga ke chochen Emmanuel omona ki ndenge longola ki kazaka nae asali bato so vestene ya motuya aye ko tsango na mabele est-ce que na nyata ki j'ai dit non enlève ça la bi longola ngomona nanga merci beaucoup enlève-toi tant bato baso ko sima bato baso ko koya soko mutaye ko sima nga simba na makolo na songisi soko tali wana ko mona papa nga tango na ko ganga wana umona ki boba weli makolo na se boba weli na makolo umona ki tata na biso na ndenge ngwatinga na loboko alingo tikanga te papa mundenga suki bana yanga basi baza ngina bamba je me crier na zo koya na ko koya umona balingo sa la chute bato bazo ka ko to songa mbayo kya bazo ngo tikanga te papa na ko koya balingo tikanga kokota kuna na fulu mama na ngai naleka donc cela veut dire que na koko pesa bango fotité c'est biblique ngandela lingaka gloire wana te oyel boso na nga ofuka mo simba ngano j'aime pas ça parce que ko simba onga mama na bango na luka butu na mo eba sala d'avoir une bonne relation avec l'Éternel parce que ce qui bana nanga bayo ki message ensemble il y a la crainte de Dieu bakabeli nzambe matoi bakabeli nzambe monoko miso maboko motema makolo bakabeli nzambe je serai encore une femme bénie parce que namoni bon nzamba pambolo ba osala pona tina nanga o ba osala pona ministère ko simba c'est bien parce que mutako croire na ko simba et le côté muto croire dans la crainte muto croire ça c'est le grand secret le miracle numéro 1 papa nanga de yangwana la magie numéro 1 la crainte pour na vivre pendant 7 ans oyo papa lime yo ko di mamoto lokola ngala ba belle jaune ba famille oyo noko la bango moko cancer ya pancréas sokelo ngayo grâce na kende kaka maya komela tout ça là papa nanga na keka na meli maya lime nanga la pesi mutu tout ça là cancer et ça et bakate ya villa modèle ora ba pesanga je suis qui et bakat ti sikoyo famille wana batuna babi qu'est-ce qu'on peut faire ba docteur babenganga ah on a 4 à Saint-Pierre ko tuna ngala et grâce mais madame qu'est-ce que tu as fait pour ces vieux je ne mérite pas. Ça c'est quoi là? C'est la crainte de Dieu. Parce que quand je vais toucher, quand maman, au moins, moi c'est abouti. Donc, voilà, merci en tout cas, ma grâce, merci à Mme Bolandi. Il y a émotion, émission, maman, on a le basuka. Oui, le basuka, au banabika, ma bazola, na bisaka banabika, moi, Nzamba Pambo Labino.
to honoré Coco l'apôtre Ben to honoré Yebana Nzambe bomoni papa ndenge a honoraki Nzambe abikama na kata France azana milulu ezo bongisama bana bikama toujours les champions parce que nous sommes les champions bomoni bino moko ndeko na bino ka mafuta akia simbi allez nani molimo stérilité ya césarienne et pays lelo asimbi mwana alors yango wana bandeko les champions tozo kutana lisusu les 15 les 16 le 17 la kanisi papa la biso ali makolo ki sa numéro de téléphone ya Thomas ya Apôtre et puis une adresse ekoleka wana bana bikama nazo benga bino na bino bana bikama te je vous appelle tous mes sœurs et frères venez il est le temps de l'Éternel. Dieu est en train de chercher ses enfants, des vrais enfants fidèles qui veulent vivre dans son alliance. Parce qu'on est en train de se trimballer, perturber, on sait quoi faire, on cherche la délivrance. La délivrance, venez, je suis votre maman. Qu'hier, j'ai manipulé beaucoup des enfants d'aider. Que les enfants d'aider puissent suivre les diables et les menteurs. L'impressionniste et mensongère, mais le monde est vanité. Vrai, c'est Jésus. Il nous attend. Venez nombreux à Paris. Les 17, l'adresse est là. Les 15, les 16, les 17. Jésus-Christ, Seigneur, il va encore nous remplir par sa puissance. Il va encore nous délivrer. Et nous aurons la restauration intégrale pour cette année 2022. Vous avez besoin d'être sauvés. Ne regarde pas à droite ni à gauche. Venez, Jésus-Christ est là. Il nous attend. Zamba pambola bino bala nzambe. Toza kaka ensemble. Papa limi au mona ka 4 jours à bimelanga li sosu dans ça la bonne. Zamba pambola bala nyo surtout il y a dernier virage. Que le Seigneur vous bénisse na lingala bino menzambe abika mwalingi bino mingi. Papa limi pambola ma na la charmante épouse nae. Merci. Apambolama barane libota nyoso misala na yeke de toujours liboso na kombo na Yesu. Amen. Merci en tout cas maman grâce. Papa. Merci na bande bolandi biso partout à travers le monde. Tout comme na suka émission, tout écoute en tout cas la prochaine occasion. Donc vous allez toujours en brancher. À très bientôt. Bye bye.